Koufi aza grand frère propre. Aza grand frère na biso vraiment. Donc yende abeli ki mwa muke na ndenge nzambe abengi yebo. Donc wana matanga na ndako. Donc on va na sima wana tout ça wana kati ya balabala. Donc famille Maté yande tozana matanga comme on a Maté ya Delphin. Ba bengi papa Zet do projet. Ba 12 hein. Ouais. On a 7e. Pas Koufi aza le sans souci, c'est on passe à 4e. Et au Bakoufi Totikali 5. Totikali 5. 7 Bakoufi. 7 Bakoufi. Banda grand frère Koufa grand frère Namiso Maréchal. Ça fait combien de personnes Bakoufi? Parce que ma grand frère petit frère Landangai. Grande sœur pour Koufi azali passa. Ah, ok. Grande sœur ou azali passa naie maman ici à Nord en Brazzaville. Et pas Koufa. Petit frère sous Nzaki. Et Mobali. Il pas Koufa. OK. Donc père na mère pena simanaye. Traitement ezali na bien mais à salaire rechute. Bon gars azaïté na ina voyage. Na ina voyage tant ba benga non vieux vraiment santé za bien te na yaki. Na yeto ko tu hôpital. Après na ndenge ko tomber ya ko arriver que na ndenge Koufi na misu nanga. Petit na biso tono azobela azana lokolo azobela pota tono azouté pas lokolo ngal far après kuna ya pananga. Bolanda Nzambe to comme na temps de la fin. Vous comprenez kala mingi te mona na Nzambe azoya. Le roi des rois kalate azoya. Yusko so zaka na système ko bokra de maladie ba mbasu ba pese banini. Tamu siko Nzambe oya ozala wapi? Place no ozala wapi? Bientôt premier enlèvement. Si ça va responsable bana azali, moi c'est azali responsable makasi bongo koluka ko vandisa ina ndako ko pese maladie avant da c'est pas bon. Yo zo bokra baninga bongo jour yo kozala ko lelana nani. Musu microbe musu ezala bongo. Musu pe pota ezala kaka ko sanzoto mais soki za mbasu en tout cas ba retraitant ici là. Ba musu bazo ba tebele bazo ba mbasu na makulisi la sila non. Nazo kanga va o pese bango. Ngezaki ya osenga parce que nazaki na course na osala. Nazo kanga va menga azu ya 6 mois. Ngi bango ba 4. Naza wa 6 mois na okenda arena et après arena na ozonga pende na kenda kanga. Zamona fali? Non, ngana okende kaka na kipo na présence na ngai. Ba mona ngana salle, ba mona ngai. Nazo ki visa na nga va. Love is crazy, love is funny. José Baïla. Najo solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo ko mate. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu za na Belgique. E ko makate. Oh, mais baza ni kuyiba? Ah, na rembi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obendenge bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki loza mondele. José Baïla, aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubunga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko tali kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te Eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakukutula yetu yoku kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebo akazi sili naka na ngambo braza na tena baza continue JB Service akakuna ezali ezali Angolais narite Angolais
Zibe service ekari eza musika azobeta baile na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo mbote na biso nyonso oyo bolingaka biso na kati ya super promo ezali chaîne oyo emelaka bino ba nouvelle ba information toyaka wana chaque fois parce que bozali ya biso. Merci mingi na babone oyo basabona baza fidèle na kati ya super promo. En tout cas lelo na elbino sango oyo ezali bongo ya mawa moko akati na biso artiste comédien na kombo ya Météo. Famille Mateta, Bazali Mateya, Bazali vraiment éprouvé, vraiment ça ne m'a pas si ça fait déjà 3 jours au Toka Kiango, Yango Tobaki non. Donc on a tout ébi que Météo, Azali Bongo, Tobenga la Pangi, Azali Pangi la Sindeko quoi. Donc on a une de 4 Nabiso, Tobaki Toya, Toluka Toye, Ba Nini, et je les ta famille, grand frère Asali Nini. C'est pourquoi on a Météo na gauche na ngai Météo to présenter ma condoléance na combo ya super promo. Merci beaucoup. Météo bato bazolanda bazotala biso lokola Louison Mbala episakinga mira namoni ba publication Météo akufeli eza nini nga petit dia pe nazoyebati na bato bili bazoyebati oyo akufi azali nani na kati ya libota. Ouais, merci. Ouais, Koufi, Aza grand frère propre. Aza grand frère na biso vraiment. Donc yende abela ki momuke nandenge nzambe abengi yebo. Donc tuana matanga na ndako. Donc on va na sima wana tout ça tuana kati ya balabala. Donc famille Mateya nde tozana matanga. Grand frère comment ezali nani? Comment na ye Mateya Delphin. Ba bengi papa Zet do projet. Zotondo. Ouais. Voilà. Famille Mateya, papa Abotabino, combien il a vu aux Akantiens? Abotabino 12, hein? Ouais. On a la 7e. Pas couché à le sans souci, c'est on passe à la 4e. La 4e. Donc Nakata Libota c'est 11 donc 12 plutôt. Donc Botikali au Bakufla. Botikali 5. Botikali 5. 7 Bakufi. 7 Bakufi. Combien de bassi, combien de balles Bakufi? Les balles Bakufi 3. Donc les balles Bakufi 3. Bassi 4. Voilà. Banda grand frère Kufa grand frère Namiso général maréchal Nassimane, combien de personnes c'est ma grand frère, petit frère Landangaï. Grande sœur, pour Akoufi Azali Passa. Ah, ok. Grande sœur, Azali Passa, maman ici, à Nord, en Brazzaville. Et pas Koufa. Petit frère Soussou Nzaki. Et mon bali. Il n'est pas Koufa. Ok. Donc, c'est ça quoi. Père, na mère, Pena Simanae. Ok, donc Simaya. Sans souci, donc il perd à Koufi, mère à Koufi. Ouais, na bande comme ça. Na bande comme ça, donc 5 personnes à Koufi na Sima. Grand frère, Abelaki maladie tambi, t'embelé ou comment? Oui, madame Brisque. Les élèves m'a brisqueté, santé bandé ko déranger mouké. Donc cœur hein. Qui ben di cirrhose des fois. Voilà. Ouais. Donc il y a Koufi nango mais abandé aux années ba médicaments ka traitement ezalaki nango bien mais asala rechute. Donc azali te na ina voyage. Na ina voyage tant ba benga non, vieux vraiment santé za bien te na yaki. Na yeto ko hôpital
après nandenge ko tomber il y a quoi arrivé que nandenge akufi na misu nanga akufa na Regini donc côté rompe ngaba wana hôpital mo basala ba care so na rompe ngaba zo kitalo ko zo ya na area Beti ndio na area Makaya tout ça akufeli en tout cas to présenter ba condoléances ya famille Mateya Mobimba en tout cas akufeli na kata famille from batibele bongo ça vraiment pasi vraiment famille to boza pe makasi attention boza pe makasi parce que c'est pas peu de choses pour batibele bongo na kata famille ça vraiment leur moi mokete sikoyo bato azolanda biso grand frère azana bana combien grand frère na bana 6 hein 3 bazana Angola reste baza ok puisque programme est bossali ndene pour la programme matanga to la semaine prochaine baza bana 7 ana bana 7 matanga to la semaine prochaine donc toujours landela non ndenge za baso mta kufile le toza ba bantu famille za munene faut solo la ko vanda ko yeba to ko sala nini biso toza bana mais na mibali ngaka ande na za awa moko za na voyage azanzela mai azoya mais ngande kam na za awa vous avez bano bazali libanda na soki ba sangani baye après tout jour mais la semaine prochaine notre maman madoza pe na kati maman sans souci na habité so na kati to bazala na kati kuna belé na habité so ok ba lelo yo bato bayebi famille Mateya batebi sans souci babi météo bato muso aza pour ça peut-être ba pour ça permet ba ko patrouille matanga pesa biso place toza wapi bon toza na parcelle familiale na commune ya Ngaba no loin ya rompo ya Yoloezo no loin ya rompo ya Yoloezo na Ngaba soko longo Regini rompo Ngaba monga fulozo ya sur l'université au le petit pont sur les petit pont au Tuni bâche pesa na balabala au mona ba ola sayo qui pata 12 soko uti vers Victoire ozo ya université le carompo ya Izo soko le carompo ya Izo première avenue deuxième troisième au moins be bâche zawana donc toza na bateau nyonso bazo otala biso bandeko nyonso bazo otala biso na misala na ba collègue na biso musala do ba yebi adresse ba musu bazo ya awa ba musu ba de ba collègue bazo ya déjà bazo ya ba vetito ba collègue bazo ya bazo benga donc ça tant que koeli mutu azaka na mutema choqué nde ayaka ba président Lombe donc ba Makaya donc batu ba zo benga na téléphone on souhaite ba condoléances ba ndiko bazali ok mais tout le monde a la matanga je pense que ceux qui moko ya biso comme média kufi tout monde a ba communiquer ça rappelle sentiment que non communiquer le kamakasi mais c'est comme si que même na kati ozana yuzo na kati association ni na NTPC ba yebi akosiko pe ba yebi matanga ba eza fête te ba pesa invitation bon ba mtu ba ba click na bango ndenge to yebi ba théâtre ndenge koma bao bazana ba couple na bango bana ba click na ba salaka so bazala likambalati yango bakena biso toaje ba papa baza ba jeune ba mona oya papa biso to toma ba papa benga biso ba to akala to basila to bazana lo teza biso oyo yango bango bazor bato bazana loko matanga na bango ezaka ma fête bakena na ndenge na bango ma donc vitesse quoi biso responsable pe malembe ndenge ekendaka mais o muteme sokaka bayaka na bango bayaka donc ils ont fait tité mais la monnaie puis na matanga baninga mshoza pa visibilité soki naza na voyage naza na voyage net ya auto ya na auto kuta matanga mama na nzomba akufila nazalaki matanga msupu nazalaki net bamdori akufaki na yena ngola mindondo nazalaki libanda nani susu fido nazalize mingi libanda soki ni naza nazalaka so nazate libanda Mira eso zalaki mira ese nazalaki na ngola na witoka hiyo zaki na ngola kuna bana tskalaka ok nazalaki na ngola mira esa et puis petit nanga mo buba pa ute kokufela na Luanda nazalaki na Luanda na watanga na bango pe eza fête te eza oye mutu musa koya za na point moko boye ozomona pe na komi bato bamona yete avant na ye météo yefena matanga météo yin matango za na point non exemple bato yo soko yo bato ba bato matanga tango mama kufaki awa papa kufaki awa Charlie vit de loin la bali mo belé bakomaki ate bazali na kwepa colonel
bazali na pas colonel o bazali bayandi mosi bana tout ça ozomona ndenge ezalaka bamusu bayaka matanga aluki place terrasse mo eza mona vandi ba vie na za place tel oye ozo comprendre eza bongo mais acte na pour répondre au mona ngonde ceux qui na kibo moto bo mona ngo eza bien batu ba matanga bafana ba ole ba pesa matanga za bien non so ba place ya vandi za te ba place pour quitter net bato bazoza ebele na buto avenue mombele za la pleti kuna na buto ouais ozomona bato nyonso peut-être ba vendre na ba mela jus na bango bière na bango omoni ke yebi ke mutu tela ya ki wewe ba pointaka bato te na pointaka te ya liste présence te ba pointaka te mais ba yeba mutu waya ba ke mutu waya ozo comprendre soki za rappel matanga mingi tumonaka mwana mwasi akufi omona ba actrice ba bandi cotisation ya nganda akufi papa ya nganda akufi boya nganda akufi au moins babandi ba cotisation na bango mais biso wana ezala te pourquoi parce que yo contribuer à non ezala te yo ça pena trop activité na ba liste de cotisation te tozalaka benga Gabriela wala kusao benga papa Nsaka wala kusao benga batoto zaka na bango lelo nyonso basala ngo te po mutaiba monsieur ezala besoin matanga boyo omona tête tendai atindi mo eloko alinga botanga communauté yebaka monsieur mona odeka omona boss ye mon exemple na tindi na fait quelque chose mais autant comme la ngati ozo comprendre mingi ezala monsieur ati oyo leki mais nga tseka ba moi oyo me otanga te po ba otala kombona eza munene merci ya mutebo pona nini ozo comprendre donc kimkolo esala na ngata mais mutu so sa kufi famille ya kaka bakundi mutazana soki za ka famille et reste za ka ba complément donc mutazana soki kolika na matanga za ka famille ata toza awa o banani kingandi président de la république ya matanga oyo azana soki koleka biso famille ka to na so oh maman Denise oh maman Liv oh maman na ayo matanga ba météo azana soki te koleka biso ezaka présence pa mona kimta comprendre leka kufa ibalela na si souci ozalaki nango ba biso bazalaki nango te c'est mon ba théâtre belé mon aïba on te malade pour ça la théâtre vous comprenez ok c'est ça ngaku te akufaki na octobre ba théâtre na mbola théâtre na watanga no sozanga te me bayaki te c'est ça eza bongo bayaki te do mutu dans la kamunga na oh bayete eza problème ok ngala kanisa pete que non ndingo de belo comme singizaka olobiki biso to kumda mikolo ngoma taka na biso mwa pele ba ba na sumba ozana bango abelombe ba ozala awa soma suma za seka représenter bato nyonso oui soki elombe za a représenter petit petit to azalaki awa a représenter ba mikolo makaya bazalaki awa bato dozomona bato bazoza nini na ba téléphone vous comprendre génération siko ya mikolo ya ba jeune ba banu balandi lelo yo ba te pour ba prêtre ba pa biso ba go yate olandi wala ba prêtre pour ya ba biloko biso toza nka ba matanga ba violon ke sandi ba violon ba sila succès ba violon ata ba même ba tout petit so ba saka succès mikolo ba na ba sensation ou ba lekana ba te na sensation oui bango tu bazo za awa man chope mi bango bazo za awa leki na Blaise Mabanza na musika na voyage parce ba condoléance a petit DJ donc Gianni Fay donc bango baza bana mboka ba de Londres ba na tout ça na ba komi vieux courage tout ça c'est ça ok en tout cas bato pe balanda biso ce qui peut être mutazana posa a contribuer pe yo muto yebani yebani vraiment tenga funa luka tata lobo na poche na contribuer a obenga yo na numéro nini za malamu miko pour numéro tobite to sengite to senga ata muto to sengite to bike tangu mususu muto pe tamta a présenter ata numéro no ko mais te numéro na moko za bien au lieu que transiter to sengite comme ça tu vas présenter la condoléance na numéro na oyo eza plus 243 plus 243 99999 donc 9 5 fois 28 11 on a numéro na WhatsApp donc plus 243 999 5 fois 28 11 numéro na WhatsApp numéro umel nango ya on kana zala nango El Malabioche Mobutu souhaité nga ba condoléance fallait aza musika mais abi ya ba condoléance tout ça utain kombo ebi ke rappeling lo moko a faire ba visa oyo fali popa
azwi félicitations quand même un artiste na biso et ça mindenge moko ba série à Lombo Makedi pe hein ça mindenge Lombo Makedi map batebele na poto ça pende mo fali azo batebele na poto na mona kiyo ozo présenter visa bira na pena zo visa fali merci na zo quand va o PC bango ngazaki osenga parce que na zaki na course na osala na zo quand va menga na zo ya 6 mois na nge bango ba 4 naza wa 6 mois na okenda arena et après arena na ozonga pende na kenda kanga ko mona fali non ngana okende kaka na kepo na présence na ngai ba mona ngana salle ba mona ngai nazoki visa na ngava o prester pe na ko prester so to kana edi badia ta parce que mtaza Léo Sommet on va te présenter on ngana ari butso na iba go yana ngai ma passeport pour na la kisango ola sa passeport o ba so ke bazala musicien monte na petit na biso ya uta pa ya jibe nani na mona ki pe Nino Abraham na mona pas so ki yango ça va ça lagi bien donc les fierté ya mboka ils devaient l'autorité mais batu oyo bazwa ka ba visa ya bongo na kin bazala ma souté à part la Beckham azwa ki 57 visa mais yangola to kineka ngola Schengen na pesa so ebele bongo te donc ngana mpotia ba document na nga va na F victime azo yanga visa avant ndenge pe na Angola eza na 5 personnes bale visor bazawana ba wulindeke banani bango pe 5 personnes azwi pe visa na compte ya concert arena ba OK donc so azwi na compte ba musicien te donc boss azela bango déjà avant ba mso okende na partie Angola mais voilà si ba visa bango te OK ça va ça bon sikoyo acte fallait asali surtout ba likamo pona to no représenter qui va visa tout ça. Lelo yo ba musicien congolais moi ba comme moi ba division mais fallait à jouer l'homme jouer pour na am pe ba ninga muso belé fallait olanda lo banaini non d'abord komboneza aigle tozana matanga mais pourquoi tu as pour na mukena beta ki du soleil yango côté aza aigle et bandi na ba musicien otangi kala ba loi makadi et ba musicien mingi pe ba zwaka bongo ba laksa te. Mais il y a l'accident parce que Bamsou Baloy qui va au Kendete et puis on peut sa visa. Moi, de vous banner au côté pour nous, on peut sa visa. Mais tant que PC en l'accident, que non pas PC. Nous nous théâtre dans un enfant. Bon, on se met monsieur va s'en tenir. Naka oloba ko tukina zongo na okende me na kenda kena na ozongo azusu na ozongo. Na kenda na o so na visa 8e fois. Mais tu retour kendo libela potala. Non ça va sur 15 ou 19 jours na zongo. Pour les 10, les 11, nous presté dans Kabinda. Ok. Et sur la Kabinda, nous avons Kampala. Kampala, après, nous avons na est côté Blaise Mabanza Zali. Ok. Ma Petsuana, nous avons Ubangi. Dans mon programme, auto soko fandi on loba oyo kuzo mukanda obando sala na yo, osala misala, bando ko accompagner on a moi art. Mais mingi oza musala so biso boye tolinga mingi na ke na betika ata na zongi na parce que musala na yozande awa mingi awa monde toza tozonya ta makala tozonya ta poussière ya zelo mais na miki les abo te miki tozonya ta ma sapato zanga salité na se eza salité te zanga salité na se donc mutu muso azana ngola azana ngola boya ne okende na yo photo azom babel net ba boss abel maya abosi moko azoma ba papi mongo ozomona ba Pablo Kin donc bazui na Luanda mais babo ba poto so nga kenda kai muso pa zula na Brazzaville muso zula na Kinshasa ote za ofiri nyonga miso ezonga OK météo lelo yo monde bino ba comédien et toujours monde bo vivre si un problème moko na beli ezalaka mingi bon ko ba intervention ya makasi pour bela ezalaka nini vraiment ce qui muta beli bon c'est que la cotisation vous belé et ça qui manque il y a organisation il y a ko bomba tonini na lo baboye soki mutu abeli kalizala ki maman Olivia ka mama Kingandi mama Denise mais maman Denise déjà azwa liste sunga des artistes cotisation ça vraiment shooté côté pour à bénéficier maman Olive maman Denise ça vraiment o nzambe atinda ye azo artiste na basi na bango na bana bango tozoka ba traitement abo pito ya minene ngalema ashizi monkole
nalemba clinique o ba étudiants so basanga ba médecin tout basele moko nalemba en face ya église na biso résurrection awa omona donc bato ko les masu ba tu ko renouveler ngo pe déjà maman Denise ya pour na ba renouveler non tozali donc bazwa biso en charge et puis que ces artistes ça chaque semaine chaque mois moi $5 ekota pour qu'on les ezala ah bo fungoli sikoyo to fongola on est dans mois retard sous là on dit ba voyage on a ko chamba on a calculé 4 ou 5 mois na $50 25 tout ça donc qu'est-ce que c'est ça normalement les 10 les 14 octobre il fallait zala bobo sortie officielle nango ouverture nango ba pour le temps officiellement quoi ba publier yango mais na mona ki ba reporter yango to la date donc ba artiste ko les réservement sous minité mais ba msusu nde ba zoka chance ko tona kuna te ba ko ta après ozomona mais to za pe na ba artiste en danger baza ba chaka Congo aza pe mutu soka mona artiste moko azobela azuep ali asengele kata ba sungi basungi epe memba koleleza masu mingi te toza pe na babino ndengo yeboye petit na biso tono azobela azana lokolo azobela pota tono azouta pa lokoli ngalufar après kuna aya pa nanga lelo azobela écoute pe na parti na yo aba pa nanga tono asali ba 14 ans pa nanga olala benga nga pe na ina matanga jour via kufi jour benga nga donc moi ko sungana fo ba artiste et comme déjà ko bon kolele ko za masu mingi te. Donc maman Denise Nyankero, vraiment maman, la fondation de Nyankero, nous avons vraiment fait à Pambola. Donc on les a mal souhaité. Il y a une là. Ton nom, ma publication, Tangabeli a publié que en tout cas, nazo kufaka boye, botikinga boye, bande botikinga bondenge nini, azolela l'hôpital de tout le monde qui chaque Congo, nanikatulelo bazwa kiye, bayaki na na TVC médical na Ngiringiri on voit pourquoi il y en a biki ko ila wana na mba bokela ke mbasu bongana na moni on tena ba logo oyo na ba photo atinda ba photo na tali na za médecin te na za na te pona ba geza mbasu musu micro musu ezala bongo musu pe pota ezala kaka pour sanzoto mais so geza mbasu en tout cas ba traitement ici là ba musu bazo ba tebele bazo ba mbasu na makulisi la sila no alandika traitement ezala peine na prière accompagner ma prière. Donc, on se doit penser à part traitement, à la prière. Ouais, la prière. Mais il y a d'autres gens qui disent que na malade wana va t'atangomi na bokoko. Non, ils ont la msoupe za microbe, antibiotique makasi. Antibiotique makasi na prière et au songaye. Dilo batu msunde to mona kaso to lobi mutafandi kaka boya bokele moninga malade bokele moninga mbasu. Bokele moninga mbasu que lelo tono batu ki confirmer que mbasu yemoko taloba aloba tango tono tolanda ke ba vidéo na salaki ke bokele mbasu oloba nini na mukili oyo bato babokela baninga mbasu supporter biso tona pesa matanga ozo na kele oyo batu bazo matanga eza normal bo teni fika na regard te ko zo makele bato oyo babokela baninga mbasu en tant qu'artiste teza malamu te ezala mabe makasi kopesa mutu pasi sans responsable bana azali mwasi azali responsable makasi bongo koluka kovandisa ye na ndako kopesa maladie avanda c'est pas bon yo ozobwakela baninga bongo jour yo kozala okolelana nani na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Bolanda nzambe to komi na temps de la fin. Ozo comprendre kala mingi te mona na nzambe azoya. Le roi des rois kalate azoya. Yusko so zaka na système ko bokira de maladie ba mbasu ba pese banini. Tant que nzambe oya ozala wapi? Place no ozala wapi? Bientôt premier enlèvement. Botika o bozoboka baninga maladie ninga kota ndaku c'est pas bon. Hein? To lingana biso tu nzamba lo bito lingana to. Komi na suka soki nzambe nde ba passer examen na lobaka si ton Dieu est mort et c'est le mien soki nzambe na kufa mais kata nzambe na nzambe na yo oui donc nzambe kaka ndaza fait maladie monsieur cause grave médecin ba kokite ba médecin kutu baza ba ka ko sala ba ala ko vaccin plus mais nzambe kama tabikisa même kisi tomela awo au moins tem tumsu maneti via mais ba kisi ndenge na ndenge mais simbi takena ozomona mais son nzambe ba ka tandenge ya okete ya okene ozala donc nzambe mutabikisaka donc ya boka baninga maladie atika c'est pas bon eza malamu te eza malamu te komona tono artiste comédien oyo surtout na tuko kuzwa confirmation kasali na groupe na 14 ans donc aumeli vraiment penza ko ouais voilà aumeli donc ndenge zawa a bénéficier nyonso ya groupe nyonso ya groupe bénéficier donc ya na obonga déjà made makambo ezinga na obonga mada 2 jours awa na ozala kuna oh itana wana za artiste na yo na ozala kuna ata artiste na aussi il faut que toki ba porte ba relation na yo parce que kuni osenga batie nano en attendant chaque fois que nous avons kuna en attendant pour la première soin mais bazulu ka disco mi solo penza kusimba babi avec Dieu nous ferons des exploits dona nzambe d'exploit usala makasi de osimba azane likia o bisu tozalaki nango
meto ya belimbasu meto yo boni meto bo elika tozaki nango bikisa biso tono tozolanda nga ezala na eliki wana ya makasi biso tozaki na hôpital tobela ba makolo meto bika yo pe ezali dalaka pe mbaso non ne ba filmer déjà ba makolo ezali sous bien te nzambe kaka atia eliki apa nzambe esi est-ce qu'il n'a pas battu mbaso yango ezalaka soki oza baproblème ya bato nde so abwaki lo ekozwa yo mosu banyata yango mpe kaka oka malade ya mpese naye baartiste ebele babela bampese baartiste ebele babela maladi tel naotanga kombo te mingi banyata baza baoyoka nde naoloba na bandeko baartiste oyo babela babolo wa malade baza baolanda nde naoloba mingi ezalaka ya kobwakela te mosu ya konyata donc maladie mosusu yango ya konyata lokwa bapese mingi yango motango ozomona nde toza awa conseil na opesa mibale soki oza na papier mouchoir opangusi motoki na yo opangusi partout na nzoto ozwa yango te obwaka yango na balabala obwaka na bar obwaka yango na hotel soki olala na hotel te papier mouchoir na ozwa yango bwakaka yango na mai epanzani tu moto akorécupere yango aza te moto mosu akozwa yango ke osalela yo oui papier mouchoir kaka ozomona oyo obwaka bapapier mouchoir kobibwaka ye bwakela te yo obwaka boleki batindi moto mosu azwi yango atene sali abebisa yo kaka ozomona et en plus na balabala ntango omona bobwaka mai na balabala koza na habitude akonyataka bamai na balabala te so omoni mai sotaka yango mosusu baotosokola motu maladi moko ya bien te ale bayebisi ebwaka yango ezwa motu na balabala yo mpe soki oza na bonzambe te ere onyata ezwi c'est ça conseil na opesaka yango wana oh là là donc il faut avoir vraiment Seigneur Jésus na vie na yo oui yango wana mpo avobima otikaka journée na yo avobima tika journée pa nzana kobima koya na wana nyonso kolia nyonso komela otika mpa na ye même 5 minutes ya prière pour remercier nzambe oreconnaître kaka mokeli na nga azali le lion de la tribu de Juda azali ozokompa lelo eza toyema ntanga grand frère na nga akufi lobi okuna bokende moto mosusu lobi eza bongo moto ya moto aza na jour na ye mais kende yango na nzambe ntango akomba papa no eza malamu eza lokola yo ndenge oza na bana na yo soki mwana azotungisa papa sombelanga liki so oza na mbongo okanga motema mpona nini mpo azotungisa oyo kopesa dozala na kondima mpe nzambe ntango tozosenga ye azalaka juste nzambe matoi ekufa te ayokaka amonaka asalaka na basegonde atelemaka mpe moto asuka Abetine Saka oki pasteur mais t'es bien cause la parole non nayebi nzambe tai nazalaka kobunga kati yo yebi obuli bakati trop na mboko oyo tozwi ba rien vous avez la kisi na vous avez kati tango za kati faut na kisi toleka place wana ti après wana nde omona lelo oyo tambulu koki prophète tambulu koki mosana nzambe azwanga wana pasteur Gizemi aza pasteur te azaka mondimi na église azwanga ba pasteur Gizemi na bazunga na venir écoute to bandi ko bazunga frère yaka na matana podium frère Arthur pour comprendre Arthur papa mbala mona bandi ko sambe mais mutazonga pasteur Gizemi donc nazaka mondimi ya liboso ya ama liboso ya pasteur Gizemi so na dans l'église ya pasteur Gizemi na la puissance ba pesa nga valer na vendre place moko na basali oui mais so na kena la puissance pa pasteur Gizemi na ko sambela ba cha nga na place ba sacré ngai naza premier âme ya papa ezaka mwana ne liboso nga ya moto za bato mokili moto tambola na biso otenga moke na yebika nzamba azali mais na bato batenga bakende libela tilelo bazaya kotenga ti makolo kata na bango bakoyi nzamba yo kaka donc c'est ça donc faut koyeba nzambe donc na bandi ba Gizamina pa Gizamina papa presili après ba voyage ndena ye awa et pas ya je suis le Kamba mon papa on a ensemble je suis le Kamba ouais ça Belgique je suis le Kamba église na capelle et pas ya maman Zozo wana église za wana papa c'est wala zande ko ngai parce que wala za musuku ande ko nanga ande ko mama nanga donc tu vas faire la pasteur wala muchenga zande obita mo lobelo moko wa nazoyeba bato mosusu ntango azonga biso mobali tosala émission tokoli quartier moko bandeko mpenza bandeko kutu tolingani kutu
basta moi si bari ba camarade to kola ouais voilà que jeunesse makasia on va 86 87 voilà et donc tikira makasi o petit somobi ozala kache conversion za indeli et tikira makasi ma ta musulu penga ta musulu lelo ngai dans l'émission comme si tu regardais ta ba ami ba ta moko bon eza musala bat basalaka biso na ndako na biso kaka moko ti lelo atikala kache on est Patrick Grenade Aïcha. OK. Donc quand na biso azali kache maître Aïcha que son âme repose en paix pakufa il passe na biso pe moko azali kache safari pakufa bon ba bandaka après biso tozali na bakero avec qui pata tonosa besoin na gimbao toza bano fibita otao voilà fibita otao nde asala biso et après ngana ke par gain na kena to va changer pas edingo moto na wana na kwa kipata pa somo na baro nzali bara matanda biso tozo bunga wana pe su kacheri sapo kali sapa zo melangi traitement na ngai azana no kacheri ba mettre lugola zefi ba lundombi 3 hommes ba danger donc ba mettre mingi bazalaki na yolo awa kauka zo ba kacheri bazo ke na kokufa na bandundu ba wana biso to ko bunda na sine bingo na le sida na le sida voilà pas mettre tout donc ba Seleman Moja ba Tino ba donc toi bani ba zebele ebele donc ba ebi ba Kero Libinza ba Aigle jaune ba Motoliongo ba maître 120 ba litanda jaguar na poto kai maître kai le bugara ba kache kuma ndonda noir na poto na mona kite na kai na poto na evri na zaki na litanda jaguar na zaki na viri chatillon jaguar tout soit na kata provo boya litanda jaguar na zaki na ye na zaki na tanga la machine de guerre donc biso to zaki soko simbi biso bo edingwa yi simbi biso bo tout va changer donc c'est ça vous allez bateau tolo ngai wana nte na biso ba mosana nzambe tambulu ko kazinga parce que examina nde lelo mona c'était vraiment facile que la monde bakisi ba catch c'était vraiment facile donc qui c'est nous qui c'était ba qui c'est il y a des qui c'est le niveau hein mais c'est les mal ndo kwa comment komatatia wa c'est les mal komata pour ça niveau les gars na zai soka tsheba o mona yo de dingo ndenga za na regain ti lelo aux États-Unis o mona ba libération ya wa on ba katia ba camps ba o ya biso ya ngaba ba so tali na poto amemanga na mpana yena ni action za koto pour faire révéler maître Kaima za koto voilà bamoke bandidos vous comprenez ba litandaja ba machine de guerre ba makasi au sakana ba maître bazana ba technicien bazana kati wa ba technicien bazana technicien ba ko mona technique bazanga ya ngota kasi ba bundele dingo da masekite te wana za rigel wana ki ba le mtalika ya za raté donc ti de comment ensemble la commune bien tout ça maga bela ki menzo to ninganaka aza bien mana rigel so to kutana nzela to yambana makasi na dingo so ata mo blaga audition o mutu ngai yakala awa no disciple ngai gab mena kati faut o banda na lit un bon catcheur ata osimba kisi faut banda na lit ndenge biso banda na gréco-romain libre olympique osali ba prise à catch ba comme so catcheur muso aza bandi catch sika tia ko mata ti mona au moins faut ba kukanga ko beta show de ça chasser pour bamso babukanaka faut ba kukanga mutu double Nelson pour tout ça ko buko boko la prise c'est belé faut ko beta machette matraque faut beta coup de tête solo ko beta mabete so beta mabe yo moko ezongela yo mais biloko labo loko tangala fe ezalaka tilelo non ezalaka na wala mini no ko malawo biso te soko menke kutena ngoto na meko siko na meko la pongi Nzambe odo fete Nzambe siko coup de tête ya Nzambe siko vraiment ça allait bien comme on a
biso kulule ezalaka te ser wana ezalaka bametre kulule ezalaki teke te biso bakulu na baso baza wana biso ntango toobunda boye naokanga 3-4 na kobeta bango parce que nalaki makasi ozalaka makasi lelo yango baage ezokende te yango epesa ye balisapo gu ya kosala kache oyo azomemela ngai ekipema ngai naobunda ti bayokoma katie makilaki sikoyo mopepe akomina kisa kosakana te bilongo donc biso tokomai baniveau wana te biso oyebi batechnicien kola tolanda papa na biso fibita otaokisonambre pose ape tolanda papa na biso ozomona météo so tobeta mwa lisolo ezalaki kaka mpona tobetaka tozwa pont parcours ezalaki bien koyoka mwa histoire so babeteli kamba kati mpona yoka lobai kozali kati anga azongaki kota conversion na yo tokomi koshitela émission na biso na mwa tata ozalaki nango mpona bato baretene nini mpo likamba programme ya matanga oyo ya grand frère akufaki tokotiango na whatsapp tokotiango mpe na tiktok tokotiango mpe na facebook tokotiango partout programme mais semaine tokunda fin ya semaine tokomisango mpe samedi tokundi dimanche tokomisa mpe vendredi tokundi samedi pour les 2 jours wana la prochaine semaine ouais semaine prochaine tosala programme ok na monte comme suko ozali na bosa kotanga mettre Hercule Botamba azali na yolo Hercule Botamba na banzeza na mettre nzeza ya kauka nzeza machine de guerre to ina kanga machine de guerre na nzeza machine de guerre ouais azali na libandi na kauka donc Sam Kaima na nostalgie ouais sali bien donc boyotala na matanga ezalaka nde boye pe bambote oyo nyonso balinganga tona matanga kuluta kufi tovanda biso merci nzambe aboma émission bokende liboso bato basabone ezala pe mala numéro nanga eza 9995 fois 28 11 plus 243 999 fois 28 11. En tout cas, grand frère Maté Anzouz Delphin ne plus à Tika Kibiso depuis le mois 3 jours. Ils allaient bon grand frère il y a météo, la famille a sans souci de Akufaki, voilà pourquoi tu es awa on a habité na baza pour là. Il y a qui rendre météo visite à confirmer que là qui nos grand frère confirme mais pour le programme à l'obike programme wana et au pesama pour parler na kata famille bayeba et vous andeni comme de to bantua batu ba sasu mutakufi ba fanda ka famille fandi basolola enterré ça mandenge nini. En tout cas d'ici là portez-vous bien pour vos informations nyonso il y a Bobsek il y a grand frère Nabiso Delphin Zuzi ozali grand frère il y a Météo Matéa. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso
Yesu azana ba moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Na pena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Bisenga senga sanga lole. Nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai. Nale bibi ya bisenga senga sanga lole. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yoyo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yoyo. Mesa wafako, mesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yesu, Yesu. Mesa mukatanga lisa. Mesa mukatanga lisa. Mesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Olayemba boye. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga. Olasambela boye. Soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Olabina boye. Nzambe nazobinela aza nzamba bosolo. Oyo naza koyembela yende nzamba libela. Nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo. Oyo naza koteya yende nzamba libela. Lelelelele. Nalingi mobalo oyo. Nalingi mobalo oyo Yesu. Aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye. Ayoki sije na nga ye nzamba londa ye. Nazalaka lokater apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. Nazalaka kobala te lelo apesinga libala. Apambolinga Yesu, Yesu. Apambolinga Yesu, Yesu. Yesu apambolinga. Chilobo. Yesu alokotinga pesitila. Aza nzambe.
nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.